Bonjour, bonjour. Beauté, beauté, beauté. Et ça, juste, ma fille. Ouais, il y a ma fille, Alliance. Maman m'a passe. Donc, mère double, quoi. Yeah. En tout cas, vraiment, c'est pas ça que moi vidéo, et ça pour un souvenir, moi, ils ont rappelé le jour où on a beau ma passe. Donc, les jours J, quoi. Hey, Nzamba Lola, na pisa Nzambe, merci. Il y a un pisa de conseil. Ngata on a fait quasi ma passa. Batu ba yina kanga batu ba yina kanga ya kofinga bafinga ki ya kotonga batonga ki ya kochola bachola ki. Soki kuinza na zalaki na patience te na nga même na longola zemi wana. Mais maman na nga zaleka koloba, ma fille aza mwana mokie kobota na ye etali mutu te. Do fois bota na ye. Na zalaki na sœur na nga moko ya Mati Matos. Ya Mati Matos. Ya Mati ora ebotika ma fille. Yeah, donc il y a Mati Matos, il y a Mati Matos. Donc il y a Mati obité botika ma fille abota, ma fille a moi mukinga uto kana bota. Botika ma fille abota na. Vraiment ba yina kanga. Même leki na moko na ndanga na sima miki. Ta miki botwe na yoka kiki ma fille aza nzemi. Petite ya bana bisanga te yeka ka peti en tout cas batu mingi bakanisa kinga binemi. Loko ndeko na moko ma fili mamami. Ando lobisanga te lo bate bele ono lobisanga te. Ndenge ezalaki. Mais Nzamba Lola ayebi ba provision na ye o ya garder la kabato. Alors ezaki surpris na yeko bota na boti ba passa. Aseki po mukolo ngo. Ezaki mukolo o bato ba ko lobisanga te meta nga na boti eke mama na biso azongi na cité ake sa ke mafia boti ba passa. Yaya Aline Mbala, Aline wanani, Fifi wanani. Yaya basimba mefino. Fifi wanani, Aline wanani, basimba mifinuku ya babeta mifinuku na basifle quartier ninga batu batelema. Batu musu batuni oni yango bozo lelisa mifinuku boye kuto epana biso likolo nanu teme na se balelisi mifinuku. Batu batuni nini yango mifinuku yango ya nini ya mafia boti batu musu balobi oya onka bozo betela mifinuku balobi ma passa en plus bon soka kufaka tonga to lela kulela wape bongo tunaka nini bozo lelela. Alors ezaki esengo makasi na pamboli pe Nzambe na ngai na pesi pe ba fifi wanani comme maman Aline Mbala na pesi bango merci mingi na bolingo pe na affection nangi na lobani do tango na botaki sango ekeki aboti en tout cas hôpital ezalaki plein à craquer. Donc plein à craquer. Bato bazo ya tout mo bazo bosa na ke place na boti la ke zaki distance na clinique. Donc bato babosa na ke na bota ki na clinique kinkanda. Alors clinique kinkanda tinzanza. Alors isa musika na makolo mais bato makolo batala ki yango société full alors full. Plein. So on lobby plein donc plein. Alors ça on a bimé après 3 jours. En tout cas na ça ki 6 mois na somba ka savon te. Na ma film to na olobisanga te e mutali boso ko tikila nga bilo ko yana ndako tala maina maternité et ça qui m'a filé ma fille je t'aime beaucoup bisous yaya. Donc et lo na loba ya mutu ya na loba omoni so osa likambo na o bato batelemela ka bato bazanga rate mais yo tala bit na yo kende na suka likambo na yo zo sala alo mona Nzamba opambolo pe ko pesa résultat na ba union so na ba oyina yo na ba union so ba loba mabe. Donc c'est confié dans Nzambe, c'est confié dans Nzambe ya mtu ya ezala kaka. Donc neti ya mtu ya nga na zoa, mama passa lelo na benga ma mère double. Lelo journée. Lelo eza journée na bango. O ba bota ma le 18 mai 2000 point. Yango na sepeli vraiment na bolingo na zana ngo vers bango, bakangi mabota, bango nde bana suka ba clôturer masolo. Na souhaiter bango joyeux anniversaire. Jansini et Jansi n'a souhaité joyeux anniversaire, bisous, alors bon mela, Nzamba bate la bino, après sabino longue vie, ndeka bochola maki, ndeka bufinga maki, alors bana bokola, Nzamba Lola bate la bino bokola na kinya Nzambe za kati na bino. Alors merci, ba inoso ba na vidéo nanga, na encourager bino quoi. Ata yoki batamokili ba oloba yoki na destination na otina suka. Nzamba Lola papa la bino alors bisous. Bye.